bolanda na yebisa bino ndenge ya kokima bato oyo bazopesa corona na nko pe ndenge bazali pe baza wapi eloko nini ezotinda bango. Eske eko continue to ndenge nini? Bolandanga na yebisa bino boyeba ndenge ya koevite batu oyo baza organize pona kopesa batu na nko. Na kanisa bomoni ndeko na biso oyo akufi na Londres bapesa kiye na nko na ndenge ya kanda. Menga oyo nakoyebisa bino bakopesa bino na ndenge oyeba te, na ndenge ya gentil, na ndenge ya kanda ekozala par hasard. Mpote bandeko batata bamama bandeko, mpote barando na barandonete, mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mpote ba jeune garçon na ba jeune fille, mpote bana mike na ba bebe, mpote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa bomoni liwa oya ndeko na biso na Londres esali bato tu kobanga pe motema pasi pe epesi kanda. Me makambo wana se bandaki na yango. Soki nalobi se bandaki ponga na kutani na bakawana au moins 3 fois. Me oyo nga na kutani nango ya gentil okotia kate pe mosusu okotia yango kame soko za mayele te okokotia kate. Par exemple, na kotaki na pharmacie moko, na lingi na somba kisi moko, alors na pesi mwasi wana, na zeli nanu mutu yaki liboso. Tango mutu wana bimi, na tikali nga moko, mwasi wana, soki na pusani pembeni, akosoli. Na bendani musika, na pesi ye nini. Azo talango be, azo monate. Selon ye, si mabenga na lobi na ye. Alobi no pusana pembeni parce que na zo kote na pusani abani so kosola. Nga na zongi na lobi bon zela nanu na kena talaka bakisi mususu na zeli batu bakota batu bakoti tango batu bazoya simanga na kei tango na ke alobi no sina moni yango atika lo kosola te na lobi te tango mususu ezalaki esili kosukosu na zwe kisi mena telemi wana na talaka bakisi mususu. Nazo zela batu bazo kota na jui au moins 1 heure de temps même ye moko amonaki dérangement atikali kokosola te acte liboso. Na kutani na mususu na koti boye na magasin na juka keloko moko abengi nga na pusa na sac muta guichet atiki guichet abia okita sac no koto na trana na ye na kitisi sac nanu kutu na fungoli te apusani pembeni alongoli masque ezali pa na ye alobi na nga oko fungula siko na salet na fungula boy alobi ok si na moni me amoni eloko te ponga pena na fungoli te bomoni acte apusana ki pembeni me nga na kanga ki pema me lokola na zaka gentil na zui telefone nanga na lakisi ye papier moko ezaka na sima wana oyo ya tozwa batiaka na hôpital na ba dossier timbre wana na lakisi eza na sima telefone nga alobi ne na zalaki na hôpital na corona deja na zui na zongi telefone nanga nzoka na zalaki nanga te me batu bazaki na mulongo ndenge bapanzani bazongi sima na ba o baki liboso nanga ndenge ba file pona kobima même ba bosani ba voiture wana ezalaki réponse na pesaki ye. Alors misusu ya misatu bana moko totelemi na bango na re ya bis bazolo beloko te bazopusana kaka pa na nga mibale ya basi na bendani boye bapusani na ke kotoyo bapusani ba comprendre ke nga nazokima le batikani na bango wana sima tangu bisi ye batu bazokota bango baozela kaka nga na kota boye kaka na porte bakalenga batuna nga likambo bokomona ngo geste simple mais ezali babiloko oyo ekotaminaka parce que tokomi na porte tokomi mukie bazoloba bango baza na masque te balingi balata masque na kata bis mais yoza pembeni sikoyo donc mupepe na bango ezokota deja eza ba acte suspect oyo ekoko peso corona yango na lobi eza na batu
bazali organisé ezali na bato baza sel bazosala yango bango moko balu solitaire soki balu soki nani babengaka baza kotambola mpona kosala bato na nko bato wana baza bato teke oyo aza na corona aza ka grave me bazali bato oyo bozoyoka aza na corona me balobi na ye vanda na ndako soki omoni fièvre to eloko ye makasi obengi ambulance oye alors bato wana tango batie ye avanda na ndako abimi po aluka moto oyo ye akokopesa panda 14 jours wana oyo alinga vanda na ndako bien sûr baza kaka mokie me moke wana bakoki kokontamine na moko na mokolo 3 personnes ndenge bazopesa na sondage na bainformation 3 wana bakokopesa lisusu 3 donc 9 personnes yango wana eza maseki te alors bato yango sikoyo oyo baza kokana bapesa bato baza mpe kopona bato oyo baza na age ya kokufa to na age oyo bazotanga ya mikolo soki oza na age ya mokolo te me bamonike oyo akokozala na baparent to bayaya bakoki mpe kopesa yango wana baoyo deja baza na age ya likolo bino fo koyeba meme ata oza na age ya se fo koyeba distance oyo batie fo korespectaka yango kozala gentil te osolisaka mutu sikoyo eza epoke ya kosolisaka bato te eza mpe epoke te ovanda na kiti na bis to na metro na mutu moko atangelaka o to ayembaka na haute voix oza mpe na tante batunaka o bakestion na kati ya bis nakanisa ntango bozomata na batransport en commun bozomona bato tu bavanda calme bakanga minoko parce que bayebi mais ba-individu wana oyo bazali prepare moko balu solitaire wana oyo bazoluka bapesa bato na misusu bazali organiser bazali kokota ba réunion mpona kosala yango bien sûr bazotambola groupe te mais si bazwa baconsigne ke yo sala boye yo tambola na secteur boye yo pesa boye soki ozwi yango ntango nano bazwi te basi bazwaki baconsigne yango wana lokola ta yango eza nano molai fo kokeba bien sûr mikolo oyo bokomona neti bakango ekiti mais ezali parce que tokomi na Afrique tokomi na été tokomi na ntango ya moi tokomi na ntango bagrippe ekimaka mais bobanga te na septembre ntango wana bagrippe oyebi bino moko ba 10e mois banini bagrippe ya ndenge na ndenge eyaka nakanisa mingi bazwaka deja vaccin ya grippe alors parmi bagrippe bobosana te corona pe azali d'avance na koyebisa bino ntango ete elingi kosila bosomba ba 50 litres 30 litres ya mafuta na ndako bosomba bamanzanza ya basardine bosomba bamanzanza ya bapichard bosomba batomate bosomba baboîte ya conserve ebele bosomba babiskuit ebele bosomba mwa babiloko oyoyo ezalaka ewumelaka 2 ans 3 ans na kati ya ndako botie nsima bosombi basemoule baloso bafarine mpona kosala meme lipa to mikate basaki donc botondisa bandako na baprovision ke botondisa ndako na bilamba parce que bilamba oyo bokotondisa mikolo oyo ekomemela bino corona mais kolia oyo bokotondisa bovide bagarderobe ezali mpona kolite contre corona mpe mpona koelite contre baindividu oyo bomoni basali ndeko na biso ya Londres nakanisa congolais azalaka moto ba émotion basentiment azokanisa likambo esalami pa ya ndeko na biso wana esalamili ye parce que etangamaki ekomamaki bongo mpo soki nzambe alingaki te elinga kosalama te soki esalami mpo na ye ezali ka moko ye par hasard moto moko akokozala esprit mabe to ayina bato mwindu to ndenge nini bozokanisa eza acte moko par hasard boza bato ya baémotion
titango bakokunda ye eleki nango bokoloba kaka topesa nyonso na nkolo parce que maske ekobikisa biso te me nkolo moto akobikisa wana toyebi yango me nde yo oyebi ke soki priere no ekomaka pa nkolo to imagination na yo nde moto okanisaka ke priere no ekomaka pa nkolo yo tango osalaka ba priere to oimaginaka ke nkolo moto azobikisa yo oyebi soki nkolo abikisaka yo to boza na relation na nkolo to oza na contact na nkolo to ye oyebi to kaka esa ya imagination na yo yango wana avant oimagine ebele oloba théorie ebele luka omibatela po opesa nkolo mosala mingi te pe nkolo asepela ozali komibatela ndenge komama na biblia alors tika koloba mingi pe kobwaka makambo batindeli yo na Facebook obwaki pa mosusu olobi ba priere eza kosunga yo moko eza kosunga ote tala ba problème etonda yo ebele ti oyebi bisika kosuka te yango wana otonda koyamba ba priere na ba video pe okabula na ba misusu okanisi bato nyonso batonda ba imagination ya kolota bandoto oyo lotaka me bato nyonso basambelaka kolo pe bayebike foko mibatela yango oyo modele ya komibatela yango yo na lobi soki pe modele mosusu eza yo moko luka omibatela me foko yebake sikoyo distance na bato kaka na 2 metres soki botelami te même na kosolola même na kijanti pamba te surtout kijanti te oyebeli oko te obimi okei parce que oyo azokomande komona ye corona na sokisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.